Molaye. Botala misala ya ba papa ndingo. Comment c'est possible? Yo mobali na kati ya ndako osobala mwasi wana oyeba nzoto na ye ovandaka na ye me motema na ya zuwa ya salite ya bondoki ya satana o kontina kaka ko benga ye na tango ya kei mosala ko sala yo bali ko be wane zali zuwa teme to ko loba ezali molimo mabe zali ko kota kat na yo po baby sala moninga mosala basi boni bazwi ba misana na place ya bien sala ka place ya bien mbongo ebele mais patron longole pa batabi awa ezala misala musuba lobi tango koti na kata musala kanga mobile tina fe ya mosala ndio fongoli tango mama kangi mobile papa mutema kune vimbani abengi mwati mwata zako yambate mwata lime inscription ne loi ya mosala na biso ezali bongo ete muta wako fungola mobilité il faut na kanga ngo pona nini ngana bengo est-ce que chef le kinga valeur oyaka na puta na mbongo nanga oza femme mariée papa nanga kozala mwasi ya libala elobi te ke moto asala kayute elobi te ke yo banda kobenga mutu tout le temps même na place à mosala toza kosenga na ba papa s'il vous plaît tala pe place nini yokoki kosala zuwa na yo eleki papa okoki ko baby c'est la moite ya mosala chef amoni ke non mutu téléphone zali kolela tandis que loi ya mosala yali téléphone ko kangama bolongola ye tangu yo longoli si mwasi na mosala okoti sie mai mbongo bandaki ko toucher kuna akozo yango lisusu te tozonga na kata sheme ya libala siko yo papa moto longoli si mwasi mosala pesa ye mbongo asala ba besoin na ye ekomi ba explication zela omoni tala eza na basi mosusu babotama bango moko te babotama na famille nombreuse cela veut dire kuna na mboka ya Kishasa atika leki noko tata mama ye motu ya train na kati ya poto il faut foutre mama na ye ndaku pa mbati baza ba locataire baza na parcelle te alesa mama na ye asinga yo mobali ke pesa leta sinda mama olobi na mombo na bino te abeta kayu ye moko okomi ko benga na mobile ko saka bazwa bozoba est-ce que papa da ngai ozali ko na démission botala misala ya ba papa ya lolenge oyo ozali ko bongisa mwasi tozali ko bebisa vie ya mwasi pe ya yo na bana ba papa ebele ba mesana kotia zuwa na ba mama mais okotana na lisungi asungaka mama complète ba langage mabe na munoko ezana basa mebele ba baya mibali azako vanda kata libala car malgré kaka na sina signer contrat malgré sina la pa na misa nzambe malgré famille selia déjà mbongo mais na kata motema azala ka content mobali te pambate azala ba justement moko ko comprendre te papa na ngai yo soka nga mwasi na mobali osoka ngai na makangu yango bazuwa na yo talaka pe niveau na place a mosala tata na ngai basi ebele misana na bango baby likolo ya mibali mobali ake kotema bandi ko bete liboso ya porte ya mosala chef alobi na yo na mobali na yo boye soate bobima o baby seli mwasi no mosala papa na ngai et pourtant il dit que yo opesaka ye ba besoin à 100% te sans plus tarder toleki komona papa na biso a koteli biso na nzela ya singa papa na biso Zambwana Joachim yala ndi émission na biso ya poko amalelo likambo etali ba papa misana bino ba papa moko na kati ya mboka songo dotanga kombo te zuwa eleki mama za na ba camarade te mama so na moto te mama so ke mosala ye ko benga ka na telefone est-ce que papa ndengo na papa biso Joachim yo zali mobile lokola ye est-ce que ye moko azwa ka ba deba bord te na sima azana ba makango par-ci par-là te yango tondi makanisi ete mama ndenga kendaka mosala bakoki kozwa na moto makanisi one kouta yo wapi tandi soyebi ke mwasi nanga respectaka nga alambelaka nga naliaka ayaka na ere esengeli mais zuwa tika te papa na biso Zambwana tala likambo toyebi ete misala ya bapapa ya boye na kati ya libala à vous la parole ya solo pasola poke papa boto papa na biso Zambwana Joachim à vous la parole. Ya bandeko na pesi bino mbote mingi bandeko nyonso bozali kola na radio lisolo na poko lelo bino na France biso tozana les enfants midi. Merci pour la invitation nazaki depuis lobi ke lelo masolo kozala kuna concernant ba papa. Donc eza ta ya malamu ndenge bo pesi nga antenne débat ko continuer ba sujet otiko bimisa ya zuwa ba sujet ya mwasi kozana ba camarade ba sujet ya place ya musala basije ya mwasi ko supporter libota auti kotika na Congo na yebite soki moko so ezali oyo ko yato ko tsiko débattre yango eza basije kitoko na yambo to ko continuer ngana na likabota ila bo zuwa eza signe ya bolingo zuwa ezali signe ya ko lakisa ete na lingo za soin na yo zuwa ebana na lola epata ta nzambe iye moko
elinko banzambe yote nga zali nzambe na zuwa na linko mona banzambe mususu na peme na ngai te zuwa pe zali eloko zali kopesa prudence na para mwasi na côté mobile. Quand je parle de zuwa ici yo lobe zuwa ya mobile mengai avant to que na détail ya ko analyser zuwa ya mobile tozana nu mo zuwa d'une façon générale na mutinyon na mokiliti na tata nzambe elinko loba yote tokotara sui ba mama bokobika awa pona ko ba banga na batata ke tozana zuwa sino ki ba mama bo se préparer pe po boyer sabiso ete bino pe zuwa na bino epa na biso ndenge nini ekozalaka na tango tokomi pe libre ya kosala makambo nyonso tolingi kosala. Et ensuite zuwa pe awa foko yeba ete ezali signe ya protection tango bosaki la émission ya mama bo confirmer ki yango te ba mama bozali ba être faible boza kosenga bibali na Congo ba protéger bino wapi mibali bino tango bozaka na kaka na pasi nde bokomi kokima na sima ya mokongo ya mobali protection. Mais tango bozana ko benga ba désordre tikanga pena za libre tikanga pena za mpepe tikanga pena za ba camarade toza ko ya oyo la place ya musala na banza définition ya place ya musala il faut pe eyebana depuis création mokili ba place ya misala mususu za réservé mibali ezalaki na data lelo ba place mususu komi exposé que moi si pe komi ko sala wana ezali toko analyser ngo pe ba place na wala misala o ezali que même si eza ko pesa mbongo mais moi ce n'est pas eu de danger. Par exemple ba club yebisanga bino ba mama ke soki mobile za ko yana mbongo kitoko baza ko fute trade même $1000 par heure mais c'est quoi ça kana club place ba strip pa place ba so ba binaka ba corps exposé soki boko linga biso ba tata pour la likola mbongo to ndia ba ngo sala place ya ndenge wana boko yebisa biso pe ete soki moi ça komi ko sala na bisika o ezali ete promotion avant yo moi so yango tika chef wana ministre wana PDG wana a connaître yo bobaluka soki te ozo kene nulle part makambo ngoto ko analyser yango support moi si pas dans ba famille na tika en Afrique problème ezate support faut que le o tiko bimisa yango chaque mois là on doit pas foutre là donc il y a un peu de définition il y a l'homme qui quittera son père et sa mère pour former une famille donc quand un enfant peu importe aux la mobile aux la moisi utiko bimandaka ba parents na yo ozaneti ya mwana ndeke azakilia kilia kete tuki akomi mwana ndeke mama za ko pesa ni bilo kolia eza responsabilité na ye mais yora ntango boza ebere na zala wana ye mama pa komo yo kanen nzala wana pe ya kubwa kala bino en tout cas il faut vous débrouiller alors na ko se débrouiller oyo boza obligé boye ba ete do bimana zala elingo bege mwana mwasi mwana mbale soka bimana zala na ndako bota mela akeko bala première responsabilité na ekomi d'abord ye na mobali na ye soki baboti na bana na ye papa na yo mama na yo même soki aza kokufa mais soki mobali na yo to mwasi na za na problème tu dois d'abord satisfaire les conditions familiales ou la définition de père mère et les enfants si mande ba extra ba o za ko leka na likolo soki ezali kabola na ba parents na yo mais toko yeba na ba debata yo continuer soki bazali pe o bazo kansaki mama na otika ko na Afrique parce que za na pasi ale komi siko devoir na yo ke o degré na ka salaire mobile na mwasi to ya dibota na bino ko koma ke po za na poto po bien pe gang po sa pe ba concurrence kuna ke ba yeba ko biso to binga pe na za na mwana za na poto biloko ya moto ko analyser na boy ka ba bule parce que na landeli ka makamama igeto utiko loba mais débat eza koya o la introduction au pesi nga pe na landeli on kaka à vous l'antenne merci. Merci beaucoup papa Nabiso Zamwana Joachim tolandi vraiment intervention sale le biete zuwa elakisi bolingo moto azali na bolingo le po biko o transformer zuwa na bolingo baby selaka moninga esikate mama zako kende mosala oyebi place salaka apesa yo adresse a mosala heure na salaire azwaka soki le bite zuwa ezali bolingo ekoki jamais ko baby sela moninga mosala oza ko benga kaye na mosala tandis que mibeko mosala mobile koki ko fungwa na kati ya mosala te mais yo loko zali mobile ya libala yo moto pesa ye mbongo olingi kaka ete ya fongola mobile po yo benga ye soki ya fungoli te ekomi problème pourquoi fungola kite pourquoi kangaki yo na patron na yo na ngai na l'équivalent olingi ko comparer yo na patron comparaison yo na patron zali clair yo zali mobali na kata ndako kozela na kata ndako yo ko gangele soki alamba kite sali salite ndako salite
mais soka longo na ndako na yo akomi na mosala longo na sous-ordre na yo directement akomi na sous-ordre ya patron, cela veut dire et c'est ko yeba ete na kata ndaka li mwasi na yo kasi na mosala zali mwana ya mosala akotosa lo ya mosala akotosa mokonzi batie pamba te aye kosala mosala. Mais soki yo lingi te ke mwasi no asala ko permettre ete ke akende kosala mais ete ke mwasi ke kosala yo ko bi ko baby sele mosala ko benga kakuna papa so Joachim bino mibale be obete zuwe zali bolingo mibali boni ba baby sabasi na bango ba baby sele basi bango misala likolo ya zuwa wana yolobi bolingo lobi mibali boni ba baby ba figure basi bango pona zuwa aye na kata ndaka kuti message numéro inconnu abandi ko beta mwasi na sima nanga obenga na ba makangu awa eloko l'action ke numéro ezali ya mobali obeti mwana mwasa batu lise vimbi musu leboko bukani musu adekate mwasi mbebe katari katikati wana tu obengi yango bolingo est-ce que bolingo ko beti selongela moto tozali contre biso ba mama ya likambo ke zuwa ezali bolingo non achifo pamba te bolingo betaka te enyokolaka moto te ebebiselaka pe moninga place ya mosala te papa na biso libala nini obosala kaka yo na mwasi na connaissance na bakamaradi te oh papa na biso ebongo soki likambo gauche zote no bakobima te ah papa Zambwana à vous la parole ya solo. Bien, merci. Ce qui m'a mis en retard, c'est que nous avons fait pause na micro, donc bon dit moi retard amke. Bon aba retour ça le matin. Bon, na moni le kamboti ko loba awa, opesi kamoko tsiko to routine général obani ko ya na particulier. Que opesi ka ya zuwa eza provoqué à partir du téléphone cellulaire. Zuwa ezali provoqué à partir de la place à Musala. Donc analyser un peu les deux. Ya liboso zuwa na place à Musala. Définition ya musala il faut être très clair aux akokota na particulier mais aux akokota ba détail approfondi pour yebisa biso pe place nango mwasango azali ko salela oyo ezako sala été provoquer zuwa ya mobali. Par exemple tikana kene très spécifique na baka oyo ngana za expérience na yango okomona ete ngana za ina ba camarade na ngata na yaka ya liboso na Amerique ba sala mbongo ya très bien na ba hotel bango na pasi na bango bolimbisi bandeko balandi tomoni bongo papa na biso Zambwana azali moke na kokoso na nzela ya micro na ezali kopesa vema makelele papa na biso Zambwana meka koboka micro de pamba te mo ba reto eli kosala na biso na wesika deves za opesa ba reto deves ngaite bolimbisi papa na biso Zambwana meka ko bimo zongela biso pamba te tomoni mo ba retour ezali kosama merci beaucoup ça va retour deves ngaite. Merci beaucoup papa na biso Zambwana à vous la parole merci beaucoup papa bonjour siko parce que deves nous avons fait ça va retour kuna 565 papa na biso bien nazako lo ba été expérience na partir à Amérique awa okoya komona ete ba camarade na nyonso ba ko zombonga kitoko ngata na yaka awa ba yepsa ngato travailler na hôtel. Et puis, tant qu'on a dans un hôtel, bah il y a que non, jour moi si on a fait attention à travailler dans hôtel. Il y avait un type là, moi si on a hôtel, à la que ça là, bah ça pour servir dans hôtel, bah nini tout ça, na kati ya butu na moi il peut aller dans les deux shifts. Yé on va aller na côté bah nettoyage. Ngai bah yé singa na tata wana za kosa na hôtel, que mon frère, et donc on liboso ta une femme akoya jour au bala. Pardon, ça mon amutu ko linga ata mukete mwasi na a travailler na hôtel. Apesi ngai ba raison liboso ta ba kenda ko servir na ba chambre wana. Batu ya couleur ndenge na ndenge ako servir, batu mususu bazala ba millionnaire, batu mususu bazala ba pauvre, batu mususu bazala ba samuzulu, ali ko mona mwasi te ako provoquer place à hôtel, mwasi tanga za ko sala azalja na condition liboso, ko ya ko funda la bisote soki ba finio kuna. Ko ya ko funda